Bon. Na pesi bino so bambote. Alors, Pati Bofondo, en tout cas, bambote na yo. Na pesi bino so bambote. Fabio Urbani, ti saluto. Alors, je suis la coco de tous. Moi, je suis le caca, le baka, quelque chose qui ne va pas. Alors, Eric Sangwai, je te salue de loin. C'est votre humble Karine Guitete. Alors, nous avons passé sur Bambote. Alors, je suis passé uniquement parce que tout l'ali, tout l'amour qui tombe vraiment ça qui m'a la montée. Tout ça, Mbote na Kolo Discord. Kolo Discord, en tout cas, il y a Bambote Mingi. Na ozilo kaka na si. Grazie, grazie Fabio Urbani. Anche tu sei forte. Grazie tanto. Alors, ma belle-fille, Marie-France Yolande, yamba bambote na yo. Balandinyo sur la coque de tous. Alors, ceux qui n'ont l'équipe, alors, mon papa ma bezali. Mon papa ma bezali, y a on habité avant ça, voyage. En tout cas, nazo senga. Bolingo za na kat na biso ba communauté ba congolais. Ya ba congolais parce que makambo ezoyokana ya malamu ata mukete ya malamu te. Alors lobby na ozala branché avant na voyager na okota vraiment parce que na lo ba OSC qui ne va pas. Alors nazo pesa ba pasteur nyonso ya monde entier toto c'est la bino tia tumba la bino. Sali Kudimana, je te salue, Kudimana. Tous ceux qui sont Tchatumba parce que Tchatumba a créé problème de dégâts dans Katia Komba. Sikoyo a comme ce Kolinga a peine nous abandimi mususu, batia ba offrande te batia ba dimte na église. Alors lobby pendant la rôle kanaro beta c'était na likambo oyo sali papa Moussessa Maya Luzada. Alors, Kolo Kazlano, en tout cas, il y a Bambote, non, na kata Tichino. En tout cas, Makamozo s'est passé à Malamoute, et na katia Komba, na katia Komba, na katia communauté congolaise. Il y a un albité, en tout cas, il faut na leka, na pesa kaka moi le seba mouke, pour la coco de tous, là qui est la maison de Véa, bozo la moussanga, la makamoka Malamoute, na tongo na mona papa, na biso lisopolele, kosilika, situation où ils ont se passé na katia radio Bendele, mais comment bino batubolia kesika moko, bosolo la même langage, so ki bomoni muninga a chrétien ou bien bo sepeli na position na été, pourquoi boko luka été bo fani nanu a huis clos na kat bo solo li nanu na kat ya chambre avant likamwe bima libanda mais ko kota na radio ko finga tata ya bato ngamba mobali ndenge wana oya pesa biso so posa ko na radio Bendele autant to kota ka radio Bendele botika ko kimisaka bato tant bato bazako ya toza ko mobiliser bato makabosa na radio Bendele. La coco de tout ça bêtise c'était à sepeli nango atamukete na sepe nango te na sepe nango te comment boko livrer tata mukolo ndenge wana oyo azako mobiliser ba so biso ba coco de tous to comme kolanda to bana olanda la radio Bendele eza pour la papa lisopolele mais pourquoi boko traiter boko pese monnaie de singe. Même si papa wana a sali kamoko o boyeba ki teta bosutuki, mais pourquoi nous les combattants, pourquoi ba résistants tozaka apprécier ko lekaka ko lobaka n'importe quoi afana na ko fana ta bo moni muninga likambo koyi bo benana na wiklo bo sololi bo lukina boyeba penser na ezali nini. Ce qui est passé là, Kerrer, avant ça, l'ango, a yébisa qui binote bo sutuki, bo lukiye, balobi na couple. Et si comme moi, quoi, mati, moussoi kita, moussou soit akiti, moussou soit mati. Oh, ya bino comme kalikamuke, pololo, kaka, bo bimim, balaboko na radio Bendele. To landaka radio Bendele, poto ka ba salité te, poto ka ne bozo finga na te, yango nazo bapenza apareko zo kende wapi to kaki mususu aleki na ba YouTube alobi to kondana ki e mesko to komo pesa batu mususu raison to komo pesa batu mususu raison to za
ba mama ya pareko biso toza sima papa ngwana tozo linga ke libération ya Congo mwana Kanambe alongwa atikela biso Congo na biso ba papa na biso ba resista ba telema bato bazali digne ya ko diriger Congo ba bima ba diriger Congo mais so to comme ko beta na biso moko papa mukolo ngwana lekana abandi ko ganga mais to tika makambo wana soki tozaki ba songi libanda mais tant que wana ezali kambu ya privé te ezali kambu ya Congo soki y a un problème to kutani to bobengana na ba téléphone je ne crois pas que soki nani la coco de bino nyoso tout obozo landa ndena lo ba ke na lali na ngana maison de vieillard mais mote mezate mote batenga ba kusha ba coco na supporter ngote pona mona tata zo la pena na ingratitude yango ba mission sili ba mission silité il faut qu'on dénonce tout ça na tout ça la propagande minoko na biso funga makaka to dénoncer Kanambe to dénoncer ezali ba gouvernement na bango qui fouati o bazo sala mais on n'est pas là pour nous taper Mbote Marc-Antoine suis en train de parler pour nous les combattants et les résistants parce que ce qui se passe ce n'est pas digne tozo beta na mituka ka biso na biso lelo omona lelo la koko de tous peut-être asalika moko o sepeli sote bengangai tunangai mama Esther yo za résistante caché o saleza malamu te mais pourquoi ye ko condamner nganga ka tete mais ye bana nutina likamunga na osala bolimbisa nga pela na zaki lelo bien te je n'étais pas bien bozo pekisa papa li sopolele aloba ko mangwanda te papa ngwanda za bino Aza bino moko papa ngona il est pour nous tous quand on est derrière lui parce que aza lokola icône auto tipo na biso lokola batanga mwana batiaka mutu mususu botika tozala bomoko totika kopazanaka totika kopaza toluka ke na apariko ekende liboso toluka ba o babimi na apariko bazali banda tozala na bango bazabi nemi na biso te à moins que mutakomi ko collaborer na Kanambe papa li sopolele aza pona soki katumbi te ba pense na ye bo luka ye bo solo na ye ke kolekanaka na media kolekana na radio lokola bendele nzoka ne bozaki déjà ba makamu na bino omoni ba makamu so tango zo bima boy eza ko décourager biso tozo lemba parce que tozo yeba te place ngo tozo ya est-ce que eza ya solo bien solo te Frère, guarda un po' qui mi chiama, non risponde, guarda sempre il numero. Alors, tozala ba mama, tozala ba papa, biso sonne, tozana bana, tozawana tokoli, lâche perdre, intrata con box. Eza la coco de tous, ngala lekika, wana zaka flèche. Na pesi flèche na ngai na pesi bilo sombote atroba o nyoso ba leka kilobi na radio bendele parce que tant kana banika koyoka ngo na kata kitana monika e kobi ba incite ko pekisa mutu o kotanga su koma ngwana te mais wana ezanini ngwana za mutu moko te ngwana za mutu moko te. Bonsoir maman Anastasie, bonsoir Marie Sylvie mami Donja. Alors, tout le monde tout comprendre, tout solo la balobi comment dialogue fait ça. Les balles zanga dialogue que dans les bosote. Et que dans les bosote, donne-moi le téléphone là. Et que dans les bosote. Et que dans les bosote. Toza na groupe mutu na mutu akoli na caractère na ye azana makamu na ye. Tant to sangani ko luka kaka te ko imposer mutu o likamo yo lingi. Mais yo kapé muninga nanu yo imposé yo kapé réaction na ye bomeki nanu ya ye bomeki nanu ya yo botala ndenge boyebisa bitala place wana ezabo oko pesa so raison ye botanga okena monike kokite akozonga lobite batu nanga bayebisa kingai yango na pe kokisami mais ezaka ko imposer bolingi dictature bolingi bota bomoni muninga a chrétien muke boyebi pourquoi chrétien te qui c'est pour tala yango na lobi ko se boye sala na no politique na Afrique te bo fanda botika batu tranquille botu na papa ngwana politique ta mususu mbako tindelo mwasi batindika mwasi pour séduire yo après achever yo ta mususu bako tinda mobali moko boka pour achever yo et puis pe likamangoka esila
bino bolikaka makamuka ba clan okotanga ko ba papa ngwana te yo zo pekisa liso polele alo ba ko ba papa ngwana te yo za nani oza nani ezalaka te totika makambo la ba parti pris totika makambo ya kosolola kaka ya kinzonzi tozosola kaka kinzonzi likambo eza likambo ya yo na mwasi na yo te eza likambo ya ndaku ya soki ya kwanga fuati te mais eza likambo ya un pays na base tozobosala likambo tozobosala makomba toza nango toza na likambo ya un pays République démocratique du Congo, yangwana nde tozana ngo tozobunda jour et jour parce que ba Rwandais ba longwa. Bozo mona Paul Kagame akomi mulai akomi kolinga aleka kutu na plafond, aleka plafond na mulai. Voilà, ce sont des malédictions. Mama Kongo azolela mukonyoso, papa Kongo azolela mukonyoso. Et bongo bino sikobo yakaka o lebo pesa biso message ya kitoko to koti to bi radio bendele lelo. O lebo akize Kanambe na batu lebo komi ko akize nani to komi ko sakize biso boko tozo bomana biso moko. Et puis petango muta ko péter le plan a komi ko bimisa siko tozaka ko affaiblir. Komba boza makasi ndeni. Wana zala mubange na bino aleki nazozonga nanga na maison de veillard pour likamanga sainga pasi mingi nazeli mutu moko a mekana ko limbola na moni mutalimboli ngaite je te salue de l'œil papa Thierry le commando na pesi papa fidèle langum et quand na pesi mbote mobali ya mosaka ta penza ya solo na pesi papa na biso Zorobilel pe yamba ya yombote en tout cas likambo botala yango baya na biso bakambi nyonso apareko bofanda nanuka balobi esiko eza kolumba to esiko nzinza za kobaluka to baloko moko kolumbeza wana to bimisana leloko na kolumba apareko kende liboso quand on dit que on est des ngwandi c'est toza bangwandi c'est mais to salika bango propre o comme bimala ba média ba to comme ko publier ngo mais ce n'est pas bon ce n'est pas bon tout le canal tout bongisa. Je suis passé uniquement pour na kolobango ata na soki nangala makamingi ya kolobate alors yo oyebi que ozo créer songi na bato basangani butotika tozala bomoko toza ba congolais mutu moko te lobi infiltra zate apareko ezelo kwa makasi tozo tala papa Martin Sali na mama Blandi nde bazo bunda bao bakeme bango bazo kende liboso mais okomona te mutaleki azoloba n'importe quoi bozo luka bo bimisa mutu likamwa kati makamu susu ezake en tout cas boluka papa miso polele wana conseil la mobange na bino azoloba boluka na papa miso polele toluka na to tchakimia na likambo ezala kati azamo na mukete il est responsable azala ki na bino alien na bino aboseki na bino lelo soki bo monieke akena na kote na boka ko bimisa ngo bote bobi combien batu o baza dessus. Combien de bateaux balobi ke bakolanda lisusu te parce que bino nyonso bozaka ka ndenge moko bozo ko accuser Tshisekedi bozo ko accuser ba IDPS vous accusez les autres alors bino nyonso tant bozo bimisa école munne lokola papa liso polele boyebi combien de personnes baza dessus makamso so va ko leka na public boloba mais botala nanu radio benelo ezaka ya bino moko te batu nyonso bazo landa ngo partout biso tozo landa bana na biso bazo landa bandiko na biso bazo landa ti bakoya ba mibale so baloba so to lekaka susu te to kontaka su makamba politique te parce que aventure na aventure siko bozo bimisa ya aventurier o dokola pesi mbongo o asali boy mais bon makambo so va ya koloba bosana no boza ba communauté sur ba comité na binoté o ya restreinte bo fani penza bolobi bo sola likambo yo bo benge bo tuni epenano yo moni likambo zo ke na position nini bo imposera te toza bana nikete ya ko imposer il faut boy non na lingi bino mingi je suis passé uniquement pour ça et puis pena likambo ya chatumba bo moni ndenge César Ngadi viens nga César Ngadi en tout cas le sac na sepeli pa ndenge bo sasi penza papi volcan bo sasi penza bo bimisi bato ba yeki ba polyventre balingaki bango bazo kosa bato après nzoka ne bazo lia na bango ya CC
tika bino moko ba journaliste bo banda ko bimisa bango bonde malamu po soki de lo odombo alobi odombo aza jaloux aza motema mabe soki papa sali alobi papa sali aza boye bakomi kotia ba makambo susu na vie privée soki muto akize kaka dénoncer boye mais bino moko ba journaliste biso papa Kongo alenga bino nyoso musana bino zaka lokwa ndenge papa César Ngadi auti ko sala penza likambo penza na sepeli penza na sepeli po ye papi Volcan ga ko kufa ye moko te papi Volcan ga ko kufa ye moko te soka bimika na eka il faut bimisa ba makangwa bato boy ndenge pasal kaka na émission na heureusement César Ngadi esprit penza ya bokoko lataki ye na mama na biso na je te salue en tout cas penza ozo mériter kozala chroniqueuse parce que ozo sala sentiment te ozo loba tu acquise oza ko acquiser oza ko bimisa mutakala ya koba au moins te papi Volcan akomi ko agiter akomi agiter totika toyaki mpona kobunda soki omoni ke oyaki no ozolia na yo na kanambe oza libre papa kolata su kombo ya résistant te loba nga na ke na nga nakomosala na nga makambo na nga mais botika makambo mutoyi na matoyi eza kosala bien te katumba ye wana mpe abandi susu oyo ayeba filme abandi susu koya kodérange bato kobebisa oyo eza lingomba ya nzambe tala tozosakana balobi on vit que seule fois yo mosali ya nzambe soko moni ko koki lisusu te fanda ke ndaka na église yoka bato koluka te opengwisa peuple de Dieu koluka te opengwisa peuple de Dieu yo tia tumba yo kasi makambo yo passé olobi boy basala nzambe nyonso basepe na yo soki yo obomi église lo mpona pite mpona kolalaka na basi ya bato mpona kosalaka okoti komba otie désordre na komba yango biso mpe tolobi bo tomemi yo RDC Congo ya biso je te love alors ndenge za na tia tumba tozongiso na kati ya église totika de ba pasteur po to yambaki yo tolobi te il faut ba pasteur pe baza na résistance po Congo eza na besoin pe ya bitumba tozoleka tozoloba toza pe na besoin ya prière parce que loko oto ko associer nzambe te e ko kende liboso te alors yo tia tumba o yesu ko dérouter biso o komi ko loba buto nga ko tolobi loko lobi bo ozo problème na dinzenza po nga na opesa su mabonza te pour yo lobi ke dinzenza zora biso nani ba esclave na ye o lobi pasteur le bokanga zora biso ba esclave na ye o lobi pasteur Mathieu Gania azo biso ba alors nga siko ndenge zana la coco de tous moi so lobaka banga so mwa kakete abanga so mwa mutu te na bibo tia tumbako ndenge zana nga na zongisi yo nazongisi tia tumba na église nazongisi de ba pasteur Gania ba pasteur le bokanza nazongisi de ba pasteur ndongala na kati ya Berne nazongisi de ba pasteur RDC Congo tia tumba ifo azonga po oya lobby penza a lobby eza penza to kompela na moni que la fin de toute chose to mi lengele to mi batela to tambola ndenge nzamba lingi parce que la fin de toute chose combien parce que un pasteur vraiment to moni na nazo ko buka loketo na mona vraiment ataku tu falia buka loketo na nzembo na ndenge wana te un pasteur to moni afin que Jacques Daniel wana to le bango te parce que biso moto vivra mais o peza ko buka loketo asilité atie susu bande o ko passer mususu ya Afrique du Sud ja comme nena sans rival ya que ne ko kosa ke o bato apare ko bakede ko déranger meeting ya IDPS alors beti bato apare ko nzoka zaki lokuta moi je parle avec Odombo je parle avec tous ces combattants bazala ki na bango en forme bamsuku to baké vacances na basi na bango bamsusu bazo seka balobi koko de tous toyebi bakamwala te bino ba pasteur boye na komba bozo que ça ba pasteur soni bozo que ça ba pasteur a solo soni mais boye ba ke di futa na bino ezali atasi basonga mutu ça c'est vrai Congo RDC Congo ya biso eza solo mais otala siko makamu chatumba a lobby na lobela vie et pas papi gain mais c'est terrible
C'est terrible, un pasteur. Il y a un George Oyo, il y a George Oyo, il y a États-Unis, aloba likambatia tumba boye boye. Mais ce que mon comportement, ba pasteur congolais, et kozala mawaming, et kozala mawaming. Batu mik bafana na ndako baboya na ba problème parce que tolembi yo pasteur mobimba penza okende koloba ki bozo absolument ba esclave. Papa, yo ndo banda ko za bandimino ba esclave. Obanda ko ngaka ko kende kolala na banda kwa basi o babota bazala mibali te. Yonde chatumba, moi je te réponds, na ba ngote chatumba. Na sera balungozo tozala biso nyoso. Ngala lobelo vérité chatumba. Mais pourquoi on dit que salir corps du Christ boy? Ce que mon yoko qui mission na ote, fanda na ba, kene ko lukamati gagner, kene lukamati gagner, mati gagner obenga na ote, luka délivrance ba passer ko bazali kolo na ba délivrer yo, mais ko le kaka oza ko loba makamu moko, olingi suko ba joda biso suko ba na ko peksa biso ko kende prier pour na yo chatumba, oye bibila kelma beni noza nango, yo bi ba boni ba tozaki ba ingrat, o komisi bango susu ba ingrat de supplice. Batona suko ba pesa na to dimite ma bonza te ba ko pesa pel souté ba pesa souté mais pourquoi besoin de ko salir bat boza pressa ko le kana presse pour toujours qu'on détruit quelque chose mais yo détruire o ya muto atongi mais qu'on détruit o nzamba tongi te papa makala moto za mutu na yo oh saluto Maria Bena. Tu saluto, nenene ma oh mon major yamba bambote na yo Gilbert Mwimba oh le grand frère propre yamba bambote na yo alors Tchatumba arrête de ko bébé saka ngala zana te pona justifier corps du Christ mais ce que tu as dit est tambo na ba média ndengo bukaka loketu ko leka fali wana et tambola yo un pasteur alors to o l'équipe sous ozako se justifier yo pasteur mobimba. Yoka soni pasteur. Yoka soni. Bacho Maria Bena. Bacho. Tu vois le tanto bene. Mais pourquoi tout ça va soni ya soni? Et pas la biso ba résistant. Kaka to koleka paka. So comme on un résistant leki. To tiki disura kanambe. To tiki bato bazo bomana Kivu. To tiki bato mususu. To comme ka komi ko beta na ba mata biso na biso. Yango ba loki biso te. Yango namona ngambo wana bilo bazo simbezo ningisa bino mais avant ko sala émission na radio na bendele papa na peut-être ozalaki chocho peut-être au kanela liso polele au kanela au moni ke moment ne kokipo o bimisa nyoso zaki nango mais ce n'est pas bon oui Esther de Mambo unirumi tozo peta na biso mais que wana peuple qui vous a besoin na biso to loba comme ça Union européenne et imona ke ba congolais ils en ont marre batu bazo peuple da kata kasai azozela peuple na Congo azako zela bandu nazozela biso batoza kotoyo toza na force to ganga que notre pays ça ne va pas mais au lieu qu'on gagne to komi bitumba biso na biso on dirait ba latisi bino makofi bazo babo beta bino na bino en tout cas le kambu le kana radio bendele la coco de tout ça se paie dans monter en tout cas biso de ce bangwandi c'est suisse to se paie nango atamukete parce que bo salir mutu azalo kola icône ezaki soka koti la radio bendele biso de ce to ki papa li sopole la lobby papa boya lobby papa boy ezo pesa biso pour ça mais bo décourager bo bi émission ka bo salaki combien de gens sont déçus po bazwi bino ka ndenge moko ndenge bo wakizaka chilombo ba moni pe ke bino pe bo liaka na bino mais bota na makamsolo ba ce n'est pas possible oui, grazie, buonanotte Maria Bena, dormo bene, penso che sono in vacanza, vede come sono cambiato un po', perché sto tranquilla, mangio bene, dormo come voglio e poi fa tutto quello che mi piace. Alors tu arrêté ko salaka ko bimisaka bande ko nabiso ba résistant. Tu arrêté. Likama papa Salina Blandine. Ezaki likama ko régler à huis clos. Loko la bino ba papi volcan. Au monde que ba salio. Est-ce que César Ngadi a soleta na Martin Salite? O penza ba zuyo penza ba bimisi mutakano papi volcan.
so boyeba kilika bozo binisa makambo moko o mokili penza so mona bino penza heureusement biso toza biso na libala biso toza ba femme mariée to mama na ngai makambo so boyeba ki bozo tango bozo binisa likambo mami et puis ozo yoka ta sodité ozo lobake RCK ya Blandine na papa Sali ezali etas boligo. Mais tu n'as pas la tête, toi. Tu n'as pas la tête. Mais pourquoi tu ne peux pas mourir seul? Hein, papi? Moi, j'ai déjà compris, papi, quand tu passes dans les émissions, tu n'aimes pas mourir seul. On y a qu'à kufa nabato. Et puis, tant au fungo la kamunoko, c'est pour accuser les autres. C'est comme si yon nous a saint. Saint. Mais tu n'es pas saint. Hein, papi? Tu n'es pas saint. Hein? Respectez pe balinga na yo. Yo zo benga groupe baninga tas bolingo siko yebisanga bato balandaka bino babi baona batazi bolingo tala bato bazo déconsidérer yo peso ko zo ebate en tout cas papa langa César Ngadi soko zaka pembele mbele pe atoke ko beta champagne ngala koko de tous ngana na offrir yo osalika moko peza kitoko comme ça fungola ba chroniqueur na biso ne soit résistance bo dénoncer batu o bazako ya ko finga kanambe bazako finga ba résistant bazako me balia kana bango na kanambe batu wana likamtoza ko boya na kati ya résistance yango wana bozo changer bokomi ba caméléon mais tant komi caméléon zo ba ki okoli wapi volcan okoli wapi okolite okolite parce que okolaki nani mama na biso wana ya chroniqueuse tango azo tout ayo wana azo lobano pourquoi tu étais agité ozaki agité pourquoi tango papa Ngadi azo so na yo pourquoi ozaki agité ce qu'on connaît aux agité tu dois répondre on répondre le non j'ai fait ça sur na sur kama papa li sopolele parce que ba finge butu bobimba yango bino koma likamuka soki muntu kaka alali na ena pongi ale bino bokoti banda ko finga banda na lebiko na page nanga okoti ofinga ekozongela yo bana na yo téléphone nanga boko tulaka ko benga ngape na olemba bino te bokasi ngala banga makamute tozala bino. Quand je suis né, Bolobi Congo, na tango Zaïre, baptisé na Zaïre. Ma kamyo sur ça na bota na Zaïre. Tant bozo ba Congo na faire une soit vieux ceci là. Na côté la maison de vieillard la coco de tous na tango Zaïre. Ce qu'on veut ça bobag sanani. Obag sanani. Bon continuer à benga. Na epse bino bi page na ngai o commis salité na ko bloquer te mais na ko maudire yo. Na ko maudire yo parce que ngala lo ba vérité ngala koti na page yo te pona ko ma vérité na lo ba n'importe quoi mais nga so ko koti na page dango o commis n'importe quoi na ko maudire yo na la koko de tout site balobi na kiswa baba kino akia muziki na nunkaka mais kina semaka kweli boniko ya on a osenga la papa la biso apareko ba mama la biso apareko en tout cas bo sala nanu boko tanda na comité ceux qui parlent so comité restreint bo solo nanu likamo bo sel papa li sopolele ezalaka te ceux qui azala ki collabo ava bo bimisango ceux qui azala traître ava bo bimisango est-ce que bo solo ki na ye bo fandisa ki ye bo solo li parce que boza na droit ko fandisa ye parce que boza na kati communauté moko botu na ye ko obligé yete po azap mwana na binote azap tata ya batu azap mobali ya mutu azape mutu botu ni ye boye bape idée et alors toza ko se développer parce que nous voulons seulement imposer mais nous voulons pas écouter l'autre mission na ezanini bit na ezanini c'est ça et alors que so sanga biso na kati ya wana na bika la mobange la bino oh mami kiese moi so alambela biso ba mama résistante alambela biso ba ntaba wa tumbela biso ntaba to boy ko sala commande na Londres to boy ko sala commande na France oyo to boy ko sala commande ba mboka nyoso ekangami na biso vrai ntaba ya Switzerland na Lausanne mami kiese zola moi c'est ya Dani Lukombo ye wala petite sœur propre soka tumbeli ntaba te bon le père lela taba ya mami fort alors na lingi bino mingi na kotika la peka ko linga bino mami en tout cas commande nanga na zo zela taba na ngai na ke no liango ba côté na parce que kala mingi to kutana nzamba pa mola bino na kata résista to lingi ordre to respecter batu auto kuti to respecter bato pe bazako ya
toza na parole ezaka likamuki ale boluki papi gen likamuki boluki grand Congo likamuki boluki Didier Basuki likamuki yango na vie zoro mabia la peza aboya na ye aboya ya betaka ne sete na ye na ndenge na ye alors ndenge zana na résistant to lukaka ava ya koleka to koma ba perroquet to zala ba chaku lokola soki banani te biso ava ya kobimisa mutu ava ya koloba mabe to tala nanu mitema batu boni bakopenga ba yozolo ba mabe ya muninga lobe oyebi pe ya yote tala papi volcan finga nzoka bakte que César nganja lalela ekuse lelo tane babimisi oh Stella Binene moi c'est ma bonne deli yamba lo sako na yo et où tu pas la coco de tous moi c'est à ce qu'on a maison de veilla Esther Rodriguez en tout cas la reine Mandoyi alors je te salue yango na lobby kaka parce que totika ko minimizaka batu totika ko denigaka mutu l'ingratitude bokanisa esika bobuti nesika bozokende tant mutu alobi apesi opinion na ye ou bien bo comprendre opinion na ye boluka bo aider ye botalisa ye mabena malamu biso batali tozokola ba otalisa biso mabena malamu tant mona mutu makasi ata sali mutu makasi tika ye balobi conséquence ete ye tant ba conséquence ete biso to komi batu tozongi sima alors lelo oso que toza ko lobezate parce que toza ki ba sage ou bien toza ba sagité batambo bunga fort tête mais tala ka conséquence ete biso to ko pe ko loba alors ce que mutalobi ke alanda chema botika peut-être ko ya ko memela bilo likamu moko o bilo boyeba kité peut-être yeba o ke de kula ko découvrir tala ngai batu babana ko loba pona papa moko boy bazo lo bapona ye ngala zaki ata nazo ba mena motema na bite papa na bunda mingi pona mboka eza lokuta mais mukolonga na fana na table ronde mukolonga na monaka tata wana nazo yoka ndenge ba mbongo ba procédure mbongo zo ke po a neutraliser batu ba telema ba bunda te ya a tie mbongo na albi mbongo la soki bo pesite alors batu ba kobima alors obi ngai moko na tela lobi en tout cas bato yo makabandalo ba ki na raison nsoka zaki boy na sala voyage na uti Rome na zonga Suisse nzoteza na komo benga mutu nyoso na bia tukabo limbisa likamonga na moni na yoki nzokezaka ya solo tala boy na komi bilobela na lala nango on dirait obiso ko déception bolingoko tango zo lala obi ninge saka motema e ngala komo le comme tazu déception bolingo na okapasi moko na bi est-ce que papa na pena makamnyoso to babatu nyoso balanda kai basana baona kata kozanga koyeba atako to lobi ngana ngo nzima yo mais ngai moko zakte ko babe o batu baloba ka perte to landaka na biso ba malanda ngombe mais tant yozo vivre likamango yo moko mutu ozo kana ba téléphone ngezoke o montaboy o chef ye kanambe aboy ko pesa mbongo wana abi batu na ba obligé ba il faut pesa soko pesité en tout cas ekozala mabe ya mabe batu ne ba obligé ye ti aye kondima tanga tika ka corps ba téléphone nazo yoka kumenga ngai boko nazo lenga ba ebite ke très monene na fandi wana à partir on a Thierry le commando ti saluto à partir ya wana nte na ko comprendre yangona soki mutazo loba ngana yoka kanano nazo yoka ye po nazaka tembe malgré nazo liana mutu penza o aza ko accuser aza ko finga tata na biso nazoka pasi na motema mais ngai mota na vivre likambango ti lelo o ta nazo bisabino na yoka ka pasi obi na fanda na omona batte bele bazola na mouvement la ba ebite ke mouvement les alango ya machacha eza ya machacha il faut mutu yimo ko vivre batu musu ba ofinga biso na ba internet parce que ba omona biso maboma isiko ba omona biso maboma ba mona susu ba maboma susu na radio bendele ba banyo finga papa liso polele ba maboma mususu ali papi volcan tana César nganja a longole penza carapace ya koba koba nenga zana vya ala suna la babenga kutu eloko nzoto yakoba na balongoli yango penza to bakoba tikali bolumbu sabatena na tono ya maya moto alors bolumbu ya papi volcan penza bimi akomelo ba ya koli alata ka couche asa couche na walata
Allô, allô, téléphone. Allô, allô. Comme on est sur papier volcan, comme on est allô, allô, téléphone. Flair, viens de me mettre allô, allô, téléphone. Comme ça, balande la coco de tous, papa la biso mon mbaya. Tu causes des dégâts. Ah, comme combien n'importe. Me mettre sur YouTube. Allô, téléphone. Allô, téléphone. Alors, et ça, madame, t'es. À quoi allô, téléphone, appelez l'émission. Tu commences à appeler les gens. Appelez l'émission. Ce qu'on a leader. Ça, le papa la biso dombo. Ça, le papa sali. Ça, le papa la biso lisopolé. Les cas, osa qu'on s'est justifié. Bah, yuke balobi ke, osa pena mutu. Ça, le zoro bilel. Zoro bilel, tant azo le caso dénoncé. Yeboga na mwana métier, mais aza contacté sur dokolo. Mutuna mutazo pesa opinion na ye. Tala komba na zolo baketo zali biso nyoso. Bana ya papa moko me ba mama différent. Mwana mama wana soka zaki mukuse, mwana ne pas obima mukuse. Mama na soka ki mulai tozebele mutuna mutazo na passé na ye. Alto batozana tozaka da père boko père aoka Congo. O tozo bundela. Ennemi ya Congo Kanambe eyebani nango. A utilisé Congolais, a matakita, aza notre ennemi. Parce que tu as dit qu'il n'est pas, aza même pas, na sana biso ba Congolais. Alors, tout tika ko bunda biso na biso. Tout tika ko finga na biso na biso. Tala, yo finga la coco de tous, yo finga la coco de tous, mona ba binga mo, la coco de tous, tala biso ko to kola to bota la banzelate, to bota penza ba bali oboti. Bazio paye pas na bino. Yo figa nga la vi ya kibula wayo na kimwana mukete n'habite tout ça qui va tout coller peut bazo respecter biso alors yo figa nga lelo parce que zo mola nga la cause de tout ça leki a témoin moi péri qui l'a beaucoup c'est nzamba limisa non pas ça alors au final la cause de tous na droit au soin na muto na yebi esika kolela te na yebite siko kolela ozo finga la cause de tous boni ko mama boni kola nana totala to za la bato to kola na ndenge moke yaya muninga yaya papa muninga papa to bota na nzela te tu peux taper na batu moko te ozo luka ko identifier papa tam su ba erreur musu so poto mais non naza na mama naza koko mama ya nation so na ba ke naza la koko de tout to ko sa ba age te biso to ba ngunda to ba ki sa ba age ya suka to ba ki sa penza parce que to linga bokolo to lingi ke cerveau sala nga le na Facebook pona na le ga na ba ndongolo ko se justifier te Wa femme mariée respecter mon bail nao, zala fidèle na libano. Obaye pourquoi? Obaye pourquoi? Bon on la mobange, et la mobange, na banga bo mona nga bien te. Ta ba finga nga ko ba mona nga bien te. Ta maman ya batu ya fantastique. Nde nazana. Maman ya Flair. Maman ya Pacteur. Maman est salvatrice. Ngamba Mose Muluba. Tala pembe, boto ya wapi. Kota suko na kacha Facebook. Beta bala la coco de tous. Partout kuta koma oyembe la akoma oyemba. Toza maman moko pipe to fana to lia mbonga socialité. On travaille. Moi je travaille. Na salaka. Na moi so na fande la société okutanga na nganda te. Okutanga na boîte te. Okutanga so da ke na boîte na bima na bana na ngai. Na sepela na bana na ngai parce que j'aime mes enfants tels qu'ils sont je l'aime na sepela na phrase maman Blandine Loba il adore ses enfants bo loba bo ganga yanni bana na e moi j'aime mes enfants na ça moi c'est mon responsable numéro 1 na ba un responsable j'ai une maison na futa ndako na nganga mta futela nganda ko te na futa ndako so c'est la futela nganda ko te bato bozo finga boyebi te soka zanani quoi toko na répéta ngo na kola na pasité na kola pe na bozuité tala ka classe alors
nazate o natanga te natanga ti lelo natanga nakimubange ko natanga. Alors botika muto ya chana nao botika. Alors to bundela Congo to tika ndeko bunda biso na biso. Na leka kapo na lingi bino mingi tiri le commando beta masasi to leka mobali yonde kolo hiver de zayo. Alors je vous aime beaucoup Anastasie Mbombo. Alors I kiss you. Idiot, Radio Bendele bokene ko luka papa liso polele boseka bolimbisi. Muninga aza mwana te. Ndoi kotaka na page na ngai o mona place na yemi nzembo alwambu. Naloba pamba te mama. Soki na lobi pasteur o ba bimisi bolumbu na Canada. O azo violer bato na Canada. Moi j'avais dit pasteur tant ozo ta publicité bo finga la Facebook ite. Pasteur a betelanga moi litoi. Naloba yango me bandima telelo tala média bimisi. La coco de tous boniko. Batonga la sola na bango. Bino batu bozo finga nga bo fanika toza ba résistante. Ote nga ngaiko quand je natala nga na za muta maquillage te. Elongi na nga na bima nde na bima bo ndengo yo mona ngai. So la bila tel à part rose na taka. Alors na ko tia bichacha te. Et bon so bila tia bichacha na ozambeni. Na mama ya bana. Ibumoy ebimisa. Alors bo arrêter ba bêtise. Arrêtez ma bêtise. Alors, la SAD, tu salutes la Mami qui est ce? Moi, sur ma taille na Lausanne. Mutakoka na zate. Na lingi bino mingi. Et je pense que batterie n'a comme faible. Alors, lobby la coco de tout à la bilo maïe. N'a pas que ne Paris. Na aussi la bilo na internet. Avant que Paris, na aussi la bilo na internet. Et puis, na quitte la Paris na encore. Alors, la star congolaise, moi, soit qui toko. Moi, soit loba, soit lobby, on a touché à la coco de tous. On a cela que la coco de tous à l'obalika, mora malam. Alors, na pesi bilombote, na pesi lisusu oyo, kolosap na kacha Canada. Oh, le vieux garde-robe, yamba bambote, chapeau no lataki. Si, le son qui a capito tout, Rassad. Le son qui a capito tout. Alors le vieux garde-robe mobile ya kitoko na kati ya Canada obasi bakomi ko welela mwana batamuluba alemi kutu akobo tula la koko de tout ça sera nini na peso ka bengala bangonde na sa parti bofondo parti na leka ki na discorrect na moni penza elamba moko jupe moko ya bana mibale za kuna suka mais avant bino bolata bo moi le papa olatango. Alors avec qui you moi la nga depa bala ko lukela ka lo téléphone kombo ya papi Mbombo Assad. Kombo ya papi Mbombo, papi Volca, kombo na e komi allo téléphone. Pour émission au César Ngadi, abimisie banime. Yesu e bosakala kala César. César. Ce qui veut mourir veut te saluer. Nzambela nga bandeko. Natal mobaninga olenga. Yo finga odombo a s'exprimer kitoko. Ofinga Zorobibel a s'exprimer kitoko. Bato yozo finga ozo bimisa ba vina bango. Baso s'exprimer kitoko. Kabino ka ekiri wana. Ezate. Alors papa langa lisopolele conseil à la coco de tous kiti sa motema balobi le ça c'est la en famille eza esiko zali to biso pe to boyote tokotikala ka koboya yote. Alors tous les guandistes tozala yo papa sauf que eloko pesa ndenge bimaki bimina ndenga malamu te luka bo solo la ndenga mibali kozala pela na kanda te ko na bandeko na yo ata basala ke erreur ata bakondima ngote po na mona mo résistant mo kote yango wana tiango ba ava pusala ngalani eloko anatia merci. Alors attends je vais essayer. Ouais, il y a iPhone. Va une caméra. Si c'est mes portes à la main. Oh, comment il y a papi Mbombo. Tobongo la mite, maman kolego. Yes, bako yongo la sono moyo. Bayaya, bako yongo la biso. Boyo kata bilo atoka Mumbai. C'est le pareil kata.
Allô, allô, téléphone, papi Volcan. Aujourd'hui, au téléphone. Papi ngadi, Dani, papa la biso ngadi. Ndenge zawana, papi Volcan, il faut bano kanga siko téléphone na na ba émission c'est ngadi. Il faut bano kanga ba téléphone na yoga. Sylvina pesi bino monte la kati ya mboka ya Bruxelles bino so ba magali ba madera koko basi opena bazo telema o Blandine okuki bango tu seras éteint tu seras fermé Freddy Mayala. Alors. Oh, super Anita, mon thème, papa, la maison Didier Masuki. I love you. Voilà la coco de tous. Là, le yo qui a la moni papi Volcan nenga zo nyoko la téléphone en pleine émission. Oyo kinga bodi kotala ba makila ya pepe congolais nenga za ko tungisa mituna bino. Ma mingi. Bolo ba sezanga jo mo nenga a déshabiller yo. Alors ma chérie, zongi ça na le téléphone, il faut mamu kile o kanga lelo. Nanga la katala ke lo lala mais super Anita na oza calamité na Grenoble alors il faut na beta tout il faut data mo bana mo la bioto sepela ya wana yoka téléphone ya papi Volcan et sali chilumbu tumba bongo la mitema Mumbaya abeka
penze loko na bande place au pena na lola pena le to na dise papi volcan comme le premier à l'autre téléphone à l'autre téléphone comme les plus optimisés téléphone c'est ça ngaja lembi papel ya volcan nazoya baokoma na Grenoble après balobi Grenoble nalie eza mosika te so nakoma osadi osi morena tia morena wa bakolege na ngai misala allez déjà il m'a téléphone yoka ngwasuma elengyo wapi elengyo wapi la chocolate bolongwa batukuna bolongwa baba na la coco de tous bokoka te la mobange o penza lobi aza la mobange confirmé bino bokisa ba âge bokoma na niveau na nga te parce que nga na la coco ya bino nyonso tout elenge wapi Alors je vous aime bien, ezaki kana moi cadence muganda mona tiaki parce que mon peso ba méchant l'équipe ba salité zo les camingi na média, tout le monde passe pour n'importe quoi. Il y a la cour de tous na leka ka pona lobal kamba papa li sopolele, il y a papa na biso chatumba charisme na lobiso sur les kamouya à l'autre téléphone comme on a eza sur papi volcan te parce que ba volcan ne soit qui vous paie et tomoka na ngol souté. Alors ba volcan ce qui a mort ne télé maraté papi volcan nga pesa la cour de tous ko na lobby au commis à l'autre téléphone. C'est ça nga dit prochainement mutako leka yebisa bango qui est la coco de tous ça boya qui li kama téléphone pose ko pousser bino ba mensonge beaucoup ko benga bana moko boko ça omonye yo na baki nini yo na baki ozaka yo moko très papi volcan le kaka kufaka yo moko liboso ba écran ko linga to kufa na bato mususu kufa yo moko papi volcan ko linga to ko tia ba komba bato mutu boy non alors bato yo finga ki ba leki yo musika alors tikanga ebiso pe ba leki yo alors bango bazo bunda bitumba ya vrai baliaka na bango CCT ba boya
alors yo oyo obandeko loba o chibala o mutuboy mukungubile o boyebo yo dozolu obandando luka poste en tout cas maman la biso penza za ki peme na papa César ngani na sepela ki pana lobelo parce que ça moi si moko ozo marcher ba mote ozo ba bena ce qui est à dire au moins ngem papi à l'autre téléphone nani papi gen yo pe na émission à l'autre téléphone to boyi yango batu nyonso grand Congo alenga ba à l'autre téléphone Didier Masuki mobala mandefo pembe oyo alingane ba problème ité alors Didier Masuki to boyi ba à l'autre téléphone en pleine émission so muto ayeka to boyi parce que mumba déjà tikela biso système abi à l'autre téléphone eza ko tin la batu ba sala lokuta à l'autre téléphone en pleine émission to boyi yango alors la libilo mingi la coco de tous apesi bino babol nuit botikala malamu nzambe alekala pambola bino papa la biso Thierry le commando alors calamité to développer alors ciao.